Bandeko babolingo mbote na bino baibo mesana kolanda chaîne na biso ya www.zoomel1000.com. Lelo tozali na esengo mpona kopresente bino ba émission na bino oyo bomesana kozela. Ngai papa Roger Babo lelo na kopresente bino ba émission oyo bomesana kozela mokolo na mokolo mpona kotalisa na bana ya Congo eloko nini oyo tobombeli bango. Ozali lokosu nazwi responsabilité monene na chaîne ya www.zoomel1000.com mpona kotalisa na bapeple congolais vérité to bosolo oyo nini esengeli na biso bana ya mboka toyeba esika oyo bato bazali kokangela bato misu to bazali koyebisa bato bamakambo oyo ezali ndenge wana te. Ebongi malamu ete biso bato ya Zoomel 1000 totombola mongongo mpe toloba tolakisa bango bosolo mpo ete mboka na biso ekende liboso mpo ete bapeple congolais bayeba eloko nini tokoki kosala mpo ete nyonso tu ezali kaka mpona lokumu ya mboka na biso mpo ete ezali esengo mingi mpona kotambusa bosolo na kati na biso ba diaspora congolaise oyo tozali libanda ya mboka. Na ntango oyo bozala kaka bisika bozali nde bokolanda basango ya www.zoomel1000.com. Bandeko babolingo mbote na bino baibomesana kolanda radio Zoomel 1000. Bandeko babolingo lelo tozali na esengo mingi mpona kopresente bino ba émission na bino obomesana kolanda mokolo na mokolo. Lelo tokolobela bino nini bandeko babolingo? Lelo tokotalisa bino ndenge nini président Joseph Kabila apesaki discours na ye kuna na ngenga kati pe atalisi bilan na ye pe atalisi na bapeple congolais mosala nini ya makasi asali na kati na mboka pe banguna nyonso tu batikali kidiba pe bazangi maloba bakomi kaka 5 chantier asali nini banzela elingi koloba nini banzela wana boyeboye. Bandeko bazangi ba argument kaka bango bato babandaki koyela biso ba masolo ete Joseph Kabila apesaka discours te Joseph Kabila boye. Bandeko Joseph Kabila eko tutula yango ya mobimba bandeko esika banguna bazalaki batikali wana pe kimpelekese bakamwe. Joseph Kabila atalisi bango plan na ye oyo asali na dans 5 ans bandeko ekamwisi bango pe bakomi kaka asali nini tala bandeko nakoyebisa bino ya solo bolandaka bato oyo te babengi ba combattant bazali ba comédien ba aventurier meme na ba opposant congolais baza ba aventurier pona nini bango nyonso tu bazalaki kaka Joseph Kabila pesaka discours te Joseph Kabila boye kolobaloba bandeko. Mais tango Joseph Kabila le rais aye kotutula yango ya mobimba oyebi ete bango moko esika batikali pe bazali kokamwa pe bazali kondima te elekeli bango bandeko. Tango Joseph Kabila alakisi atalisi programme na ye oyo asi asali na mboka bandeko banguna bachange maloba bakomi asali nini 5 chantier yango nde nini banzela nde nini bandeko. Bino boyebi teke likambo ya banzela oyo bino bozoloba banzela nde nini boyebi teke yango nde moto eboma biso banzala banda mokolo na mokolo panda 32 ans na tango Mobutu azalaki. Bino boyebi babiloko oboni epola na nzela ya Bakongo à l'époque Bazaïr bakaminio eza kokanga nzela mabulu biloko eza kopola moyen koma Kinshasa eza te boyebi yango te po ete lelo boloba nzela eza elingi koloba nini bino boyebi yango te. Bato oyo bazalaki komona ozolongwa Kinshasa po okende Matadi bandeko okoki kosala 2 jours na nzela ou bien 3 jours po ete nzela ezalaki mabe kokangama na ntango wana bino bato bozali koganga lelo oyo bozali koloba ete bino nde bolingi bomemela biso une vie meilleure na Congo bino mpe bosalaka na ntango wana. Pona nini bopansaka te
na oyo lelo Joseph Kabila azali kosala bino pe na tango wana ifale bosala yango tellement bokoki eloko te bokokaki eloko te Joseph Kabila ye komonisa bino makambo oyo ya solo ekomi nde kosala bino soni pe bokomi na balangage moko oyo ete ya rankine ya motema mabe bokomi kaka tokobeta bango topesi bango embargo baniata poto te wana nyonso to mpona nini bozangi nde bargument Joseph Kabila alakisi bino ke oyo bino bokanisaki mpona ye yango te Joseph Kabila azali elembo na kati ya République démocratique du Congo bolinga te bokomi kaka bato ya bamenance tellement Joseph Kabila approuvé alakisi mosala na ye bokomi kaka oyo tokobeta bango oyo tokosala boye oyo tokoboma bango bandeko mpo bomona ete bozali mpe bato ya lokuta bozali miyibi bozali kolinga kaka bozonga na mboka na biso mpo bokende kosankampare na babien ya bapeuple lokuta na bino ezali wapi lelo oyo bino bozali koloba ete Joseph Kabila asali eloko te ete mboka na biso ebebi kutu koleka me bandeko soki bozali koloba boye bozangi kindoki te bakompare ntango Mobutu azalaki mpe bazwa ntango ya lelo ndenge tokomi lelo bino bokoki koloba mpenza ke ndenge tokomi lelo na ntango Mobutu azalaki bino bolingi boloba ete ntango ya Mobutu nde ezalaki malamu ndeko nga nazali koyebisa bino bandeko ngai nasi na longwa Kinshasa na keiba Congo na longwa lendi na ke kokoma mercredi nzela mabulu camion eza kokangama ifale camion mosusu kouta na ngambo mpona koya kobenda bandeko tomona makambo melelo oyo nzela ekoma pepele nani Joseph Kabila le rais bamobutiso nyonso tu bazali koganga na poto ya bandeko pasi ya poto nde moto eza kosala bango boye bandimaki teke tala bomoni mabe nyonso to bino bosalaka na peuple lelo nde na poto awa bozali kofuta yango boyaki na loyenge ya makambo ya basheke mondele pasa atimbeli akangi nzela ya makambo ya basheke bandeko mwaya koyiba lisusu na nzela ya basheke bozali kokoka te boyeki na systeme ya kokosa bato no ntango Mobutu akimaki tobimaki na bamala mbongo yango ezali place boye ezosenga bamontana bopesa bambongo soki tozwi bambongo wana tokokende kozwa mbongo yango esika ezali bandeko bolia bato bambongo wana poto eyebani bokosa bato toye na bambongo moko ezali bambongo dollar noir il faut kosukola yango ezosenga bato bapesa bino bambongo pointe wana nyonso to elingi koloba nini wana nyonso to elingi koloba lokola Mobutu amesanaki saki bino na systeme ya kozwa mbongo facilement awa na poto bolingi kosala mosala te bolingi pe koapprendre te bolingi kosala baformation te mpona nini bosala mosala bozangaka na idée te tobunda tokende na Congo po ete tozwa mboka na biso bobanda kozwa lisusu facilement ndenge ezalaki bino bozali kokanisa ete Congo wana ezali nini Congo wana ezali mboka na bino bino bokanisi Congo ezali bien privé na bino oyo bino ntango bozalaka kuna kozwa ndenge bolingi bino boyebaka teke Congo wana lelo Joseph Kabila asi azongisi pouvoir na maboko ya peuple bino bokanisi ata lelo soki balobi ete batikeli bino Congo bokei kuna bino bokanisi bokokonza lisusu na kidictature na bino ndenge ezalaka peuple asi afungoli miso po soki bokebi te kaka peuple wana congolais yende ya kobenga na bino lokola bambwa malgré bokoki koya pe bolobi tozali na baminduki na biso mais soki balobi ete batelemela bino bana ya ntangu bana ya matete bana balobi batelemela bino mais bosambwe bino bokanisi bokoya lisusu na systeme ya kolia mbongo ya mboka ndenge ezalanga liboso lelo oyo bato na Congo bakoma na esengo makambo oyo tomonaka te na ntango ya deuxième république lelo tala ndenge banzela ekoma kotongama bandeko mpe bato mosusu bazali koya mpona koloba nini te
oyo Joseph Kabila asali eloko te bilan na ye ezali ne bandeko bino kutu bosala nde eloko te banzela oyo Joseph Kabila asala bino bosala nini ya bino ezalaka kaka bandeko to rappele bino makambo bino bosala po ete lokola bolingaka kosala neti boignore tokorapele bino 32 ans oyo bosali banzela oyo bozobetela tolo bozoloba Mobutu moto atikaki Mobutu wapi moto atika banzela oyo nyonso to ezalaki na Congo babelge nde batonga yango Mobutu ayaki nde kokuta yango kokuta esali mpe mwa mikolo ebele kaka na ntango ya Mobutu banzela yango ekomaki okomona kotoboka bokomaki kosala ndenge nini okomona na kesi ya leta bango bazwi babimisi okomona ntango mosusu $1 million balobi mpo babongisa banzela bandeko bakoluka kaka bato ya ofida soki mpe office de route bakei babambi banzela wana ale basine bapape balobi ke 1 million ebimaki bambongo wana bazwi bakaboli yango toyebi babiloko bosalaki na ntango ya deuxième république lelo bolingi bokoma baprofesseur ya kote ya bino ya kote ya biso bakongolais mpona kola bapeple botala kingo wadondo rwandais botala kamere rwandais bokomi kopesa biso leson mais bozali bahypocrite bino bozali bato ya lokuta bato ya kolanda te oyo bozali kodistraire biso lelo mpenza bolingi bopesa biso kuri ke ya koloba ete kingo wadondo rwandais ke kamere azali rwandais mais soki bosali botango bozali mitema mabe bozali bandoki na ntango ya Mobutu pendant combien des années oyo Kengo Wadondo okipa place ya premier ministre bino bosi bomona na Rwanda un Congolais azali premier ministre banda Rwanda ezala ta ntango bautu bazalaka na bokonzi boyebisa biso Rwanda nini bino boyebi te na kati ya Rwanda azalaka premier ministre mais bino kaka bato ya deuxième république ko lelo bozoganga bondimaka kotia Kengo bambula na bambula mpe ntango wana bozalaki kosepela lokola bozalaki koyiba kolia mbongo ya mboka ale boza kobenga ye kutu papa kovanda esika moko kosolola lelo oyo lokola babotoli bino biftek oyo elobi eta Pasteur Mukuna lelo nde bokomi koya kopesa biso enseignement kotelema koloba liboso ya bakamera tozali koyebisa bino ete Kengo Wadondo rwandais bozali kosakana na banani bino bozali kozwa biso lokola bazoba lelo nde boboyi Kengo Wadondo lelo nde bomoni ete Kengo Wadondo azali rwandais ntango bino bobandaki kopesa ye baposte ya minene na ntango ya deuxième république ete bakongolais oyo babandaki kosisa bakelasi na bango bazoya na bamboka misala eza te na bino na bango bomoni teke bino nde bozalaki mitema mabe ke lelo oyo boye bokomi mpe lokola bapaster ya bapoliticien mpona koloba ete mboka na biso ifo tosala boye bokeba na moto boye rwandais mais ntango ya deuxième république mpona nini bose soulevaki te mpo boloba ete Mobutu azali kotiela biso rwandais na poste ya premier ministre mpona nini bose soulevaka te bozali bato ya lokuta bato ya kolanda te bozali kodistraire bato soki kaka tozali kolanda badiscours na bino oyo yango nde mboka na biso ezali kozonga nsima yango bomoni na poto awa bozali koresir te bandeko soko omoni bamobutiste ndenge bazali kosouffrir na poto bandeko kondima te oyo bazalaka na ntango ya deuxième république o bana ya lelo baya na poto bakomi bacoiffeur bakati suki mpe bamosusu bakomi banani bakomi baporter moto mosusu okomona aza na magasin na ye ale ye na ntongo soki moto wana ye afungoli magasin ale azali koportele babiloko amemi na camion po akotisa yango na magasin klasaka wana nyonso te ezali kopesa bango kanda tala kaka ozalaka mwana ya na poto ye okomi porter mpe ebele balingi misala te bandeko nakoloba na bino boye il faut boyeba yango Joseph Kabila azali président oyo ya kofélicité makasi po ete makambo asali na ta moke
bato ya Mobutu batikalaki kosala yango te. Ata Tshisekedi oyo boza koloba Moïse. Soki lelo balobi ete Tshisekedi asalaki mpe na gouvernement ya Mobutu. Aokipaki bapose ya minene. Balakisa biso eloko nini ya monene o Tshisekedi asalete na mboka. Ndenge balobaka ete premier ministre moko asalaki boye. Ndenge lelo elembo etikala ya Lunda Bululu. Soki tangi nkombo ya Lunda Bululu mbala moko baza komona asala po oyo eza korelie Kitambo na Bandal. Po wana etikala asala bijou moko ya kitoko wana Lunda Bululu. Me ye Tshisekedi asala nini? Ezala ata na village na ye Kabeyaka Mwanga. Atika eloko te bino moko bomonaki ndenge le rais Joseph Kabila kendeki na Kabeyaka Mwanga azali kokamwa. Ndenge nini mboka yango ezali? Mais lelo bozali koya awa pona ko distraire biso o Moïse. Ye Tshisekedi azalaki kaka wana pona ko signaka ba ordonnance pona ko boma bato wana nde ayebaki. Mais lelo oyo alingi ya kotalisa biso yende akoki kotonga Kongo wana bozali ko distraire bato. Bozali ko distraire bato, bozali ko sakana na bato. Bandeko Joseph Kabila oyo babandeko loba ete non apesaka discours te. Joseph Kabila asalaka eloko te. Bandeko discours ya Joseph Kabila na ngenga kati bandeko ebelisi bato ebele diare awa na poto. Mabomwe ningani. Tellement babandeko loba apesaka discours te. Siko eza suli kambo discours te komi non. Ba 5 chantier na musala na 5 chantier kutu nini? Boye bandeko bazangi ba argument. Kaka boye na poto awa soni bandeko. Soko teli batongo bandeko. Ba combattant. Okomona un combattant za kokende ko sala trouble na magasin mutu. Tala misu na eba poti na misu bandeko atako sukula misu te. Toza ko tuza. Yango basi yango ya ba combattant. Balobaka na bango eloko te. Vraiment ezali pasi pe mawa. Na kosenga na papa Botamba la biso babilili et bongo sima tozongela ba émission na biso. Papa Botamba ba image s'il vous plaît. Kinga Kati aux allures et au décor de la campagne électorale. Près de 3000 cadres membres issus des 200 partis politiques et 286 associations affiliées à la majorité présidentielle s'étaient donné rendez-vous ce mercredi à la ferme privée du chef de l'État dans la banlieue est de la capitale. Joseph Kabila s'y est présenté sous une double casquette, celle du président de la République, mais aussi du candidat à l'élection présidentielle. Une élection qu'il dit être convaincu de gagner. Je suis convaincu que nous allons gagner parce que vous et moi avons une passion, celle du Congo. Une vision, celle de la modernisation de notre pays. Un objectif, le bien-être des Congolais. Un bilan qui sans fausse modestie est positif. Mais contrairement à d'autres candidats, il vient de passer 5 ans à la tête du pays et il a un bilan à présenter. Un bilan que Joseph Kabila juge positif. En 5 ans, nous avons ensemble fait avancer le Congo. Avec votre concours, pour l'essentiel, j'ai tenu mes promesses. Il n'y a plus d'incendie à l'est, sinon quelques brasiers. Hier, évanescent, l'État a régénéré. La dette est allégée et l'économie relancée. Des financements innovants ont été trouvés en soutien au programme de reconstruction. Et à l'heure de solliciter de nouveau le suffrage de la population, le chef de l'État a fait part de sa vision de faire du Congo un pays émergent à moyen terme et a indiqué que son second mandat devrait s'articuler sur l'éducation comme chantier prioritaire. J'ai tenu mes promesses.
bandeko babolingo na banzi ete bino moko bouti komona ndenge nini Joseph Kabila auti kotutula discours na ye bandeko. Discours moko abeti yango kitoko pe propre bandeko. Oyo ba discours nde biso tolingaka. Oza koyoka discours pe oza koyoka na moto aza kopesa discours aza kotalisa na bilembo. Ezali teke ba discours to bandaki koyoka na tango ya deuxième république. Okomona bayeli bino nye bomba na sopa on dirait makambo ya malonga tango bakobanda kopompe lokuta na lokuta otokosalela bino bapo na mai ya makelele otokotongela bino banzela otokobongisela bino ba makambo bandeko ba discours na bango ezalaki kaka soki ebetami soki kaka bapesi mokongo esili libela ndenge kaka toyebisaka bino na Kinshasa wana bakonzi ya deuxième république bapoza bamabanga partout na tous les na ba zone nyonso tout na 24 zones à l'époque bapoza bamabanga mpo na nini ono bilembo mpo bakoya kotonga etikala kaka bongo bandeko ti lelo nde Joseph Kabila bandi korealize mpo na nini tondima ete eloko ezali kosala bamobutise ezali jalousie bandeko ata bato na Kinshasa ko balobi yango ete bamona na bango bakonzi baleka mais oyo Joseph Kabila aza kosala eza kokamwisa oyo bana ya Congo na Kinshasa bakomi koyeba nano esili te ate Joseph Kabila azali fin papa Roger na pesi yo maloba. Merci mingi grand prêtre mère Mama Rosalie pona kopesa ngai maloba. Bandeko congolais pe bandeko congolaise tango nyonso tu radio Zoumel 1000 ezali kolobela bino basango pona koyebisa bino il faut boyeba yango ete bandeko babolingo tokosamaki mingi mais lelo ezali susu tan otokoki kokosama te. Bandeko lelo soki bato bazali ko critiquer ba œuvre ya Joseph Kabila na kati ya mboka na biso Congo likambo te wana ezali point de vue na bango mais siko biso tokotuna tango bazali ko critiquer balakisa biso oyo ya bango batikela biso pendant 32 ans. Bandeko babolingo lelo oyo tata oyo Epaphrase oyo tata ya bitinda ya mwasi ya Jean-Pierre Bemba aza koloba ete ebongi malamu président Joseph Kabila ayebisa na ba Congolais ke na misalo ezali kosalama na Congo banyongo ninyo tozali kokota pe banyongo ninyo ezali kokota pona mboka na biso po soki bana na biso baye bayebisa toyebisa bango ke talabo mais bino bozali kozwa bato neti bazoba banyongo oyo nyonso tu Mobutu atikela biso na mboka na biso Congo. Epaphrase oyebi nani oyo azali kolite oyo ete banyongo wana lelo na ba fond monétaire bakomi ko diminuer banyongo pe kote mosusu bazali kolongola. Est-ce que oyebi nani mutu azali kosala ba démarche wana po ete yo lelo komi koya pona koloba ete Joseph Kabila ayebisa biso banyongo nini oyo bazali kosala mais na tango ya Mobutu ozwaka courage te ya kotuna po ete bato Mobutu bakotaka banyongo na ndenge ya kosakana te bandeko na tango ya deuxième république loko bato babosanaka pona kotala ete Congolais azali motema mabe pe Congolais azali kaka moto oyo ebongi malamu Congolais azali kaka moto oyo il faut koyokisa ye na fimbu. Pona nini nalobi boy bandeko bino boyebi yango malamu na tango ya deuxième république tango mosusu Epaphrase yo yebaka te tata ya bitinda ya mwasi ya Jean-Pierre Bemba fungola matoi ngai nazali koyebisa yo na tango ya deuxième république ezalaki komona babaramoto wana banjimbi
ba ngwanda oyo banini ozomona moto lokola ngwanda baza koyoka na ye na Mobutu basali bamikanda comme si bazali kozwa mbongo moko ya nyongo soit na fonds monétaire po ete balakisi baprojet moko ya lokuta balobi ke po eya kosala likambo boye na mboka mbongo wana ntango ekoya bato wana ntango ekomi Mobutu azwi parti na ye ngwanda azwi parti na ye donc bazalaki kosakana na mbongo ya mboka na ndenge ya kosakana te na ntango wana mpo na nini bozwaki courage ya kotuna Mobutu te mpe mpo na nini bozwaka courage ya kotuna ngwanda awa te moyibi monene ngwanda vandeli bino awa oyo babomi mboka bandako nyonso tu ngwanda aza nango wana poto nani yango asa telema mpo akende kotuna eloba ete ngwanda bandako oyo osomba banini mbongo ya leta bambongo boyibaka nani asa telemaki kolobela ye kaka na badiscours na bino lokuta oyo alebozwi bo kaka bino bavoler ya ntango deuxième république bato babomi mboka boza koyokana na baclique na bino mpona koya kodistraire biso bapeuple toyebi baje na bino bokoki kodistraire biso te bino bokanisi mpenza un vrai congolais oyo ayebi histoire ya mboka andimela bato lokola bino oyo bozoya peke ndenge ezali wana tola mboka na biso ebebi bapaya bakoteli biso na mboka ndenge ezali wana tolingi ete bapaya bakende po ete biso nde tolingi tosimba kongo mpo tobongisela bino kongo bino bokanisi mpenza bato lokola bino kaka na ndenge bovandi na poto bamakambo bozosala ndenge toza kotala toza komona bino bokanisi bokomemela biso eloko nini ya malonga na kongo bokomemela biso kaka balokuta na bino naki moyibi na bino naki escroquerie na bino bino bozali batu oyo tokoki kopesa confiance te mutu oyo akoki kopesa bino confiance seke mutu na ye ezosala te lelo bakomi bapaster bakomi bato malamu bakomi kolakisa ete ndenge nini tokoki kosala po ete kongo bato babanda kolia 3 fois par jour tosala po ete bakongolais babanda kolia social bamakambo ndenge na ndenge bandeko basali 32 ans bapense na babiloko wana nyonso te lelo lokola pasi ya poto beti bango bakomi komona makambo ndenge lekaka na poto bazoya mpe mpo na ete social mpo bato babanda kolia social na lokuta nyonso tu boye bamiyibi bino boyebaka ete tolobaki na bino tokotia bino contre mire esika nyonso bokolinga kokosa peuple congolais biso tokorelate vérité parce que toyebisaka bino ete nzambe asatie bino contre mire mpe nzambe asakangeli bino bizibeli bomonaka yango neti liseki mais sikoyo tokolakisa bino ete nzambe asakangela bino bizibeli oyo nyonso tu bokobanda kosala sans succès mpe tozali koloba yango Joseph Kabila tokopesa ye lisusu manda mpe ya kokontinue Epaphras yo moto tozali koloba ete non ndenge ezali wana soki Joseph Kabila aleki bokomona makambo ekosalama yo okanisi ete na kati ya Congo na Kinshasa okanisi Joseph Kabila aza na bato te okanisi Joseph Kabila aza na bakongole oyo bazali nsima na ye te boya na banzi ete kokanga oyo bakangaki barwandais na njili oyo ya bino nde tokobanda kokanga bino na bamitambu ya mpuku ozokota mpenza bo basalela bino bamitambu partout okomona ezokanga bino tokobanda bino kutu tokobanda kokanga bino lokola bandonge bato babomeli biso mboka na ntango ya deuxième république bayibi mbongo ya mboka basasi bapeuple bamonisi bapeuple pasi lelo bazali kolobaki bana mboka bino soki bozalaki bana mboka bozalaki na souci ya peuple boyebaka yango ke bopesaki bapeuple bakombo babete baza kobenga bapeuple bakombo babete boyebi yango te lelo oyo mpenza bozofungola monoko boloba mais boza bacourage mpe naza koregrete mingi na Tshisekedi mpo mona kaka ke azalaki na ye moto oyo mpe azalaki kocontribue na malheur ya mboka na biso tala ye kosalie na bakombata bamiyibi oyo babomela biso mboka bamobutisi oyo ale aye kosalie na bango mpo na kobanda kosala na bango bakope na ndenge ya mabe na ndenge ya molili un démocrate
Mais Joseph Kabila comme qu'on enseigné qu'est-ce que la démocratie. Ezali pasi pe mawa. Oyo nyoso bozali ko sala pona Joseph Kabila boko longa te. Po ete Joseph Kabila azali président oyo. Atiki bilembo na kati ya mboka na biso. Yango ete komi ko sala bino soni. Boye ko sutuka, boye ko mona ete nzoka nde président oyo aza ko sala yango na bokomi ko kosa. O biso to ko sala bo. Yo mbota la ta Tshisekedi. Soko landi ba discours ya Tshisekedi. Azata na plein moko te ke oyo convaincre peuple ke non soki azwi bokonda ko sala bo. Oyo nyonso to azoloba. Joseph Kabila aza ko sala yango na Congo. Yango no moni azangi ete ba argument komi kaka o diplôme ya Congo ezali na valeur te. Yango wana ngai na dingi ko sala ete po ete diplôme ya Congo ezonge la valeur na yango. Bino moku buyebi ete soki moto azwi diplôme na Congo valeur ezalaka te. Est-ce que yebi te diplôme à Congo depuis kala ezalaka na valeur te? Lelo na komi koloba ete azo bokonzi po apesa diplôme à Congo valeur. Wana kutoko ndima te po ete ezala ba pays belé Afrique, ba diplôme ya ba pays belé Afrique, surtout na Afrique noire. Soko zui diplôme ezaloye na poto awa. Il faut osala kaka formation moko ya 3 ans po ete o confirmer que diplôme na yo pinzo mérita ki yango. Alors yet siko Tshisekedi azo yebisa biso ke alingia comme président po asala miracle po ete diplôme ezo valeur. Valeur ya nini ekozwa? Potika ba discours wana eza kolalisa bato. Yango na bokomi kokosa na kaka bino na bino. Aye na poto aza maladi olie koyebisa bato vérité ko bomba ko kefa. Na minute ndenge tozoloba na parti ya IDPS mbongo oyo ba diaspora congolaise ba pesaki comme cotisation ba dokoli yango ba yibi yango kaka na bato na bango na kati bandeko esange koti mobulu. Ndenge ezali wana bandeko mobulu ezali na kati ya parti ya IDPS baza ko bomba mais muyibi ba yibi mbongo ya parti ya IDPS mbongo ba diaspora ba pesaki bobo ebisa biso nde batu ya boyi nde tokopesa bango confiance po ete lobi bakambela biso mboka mais baza na bango kaka ba miyibi bandeko botala kutu mbongo oyo kaka bapesaki balobi mpona campagne bapeuple bapesaki bacotisation na bango babi po ete Tshisekedi asala campagne mais bayibi yango badokoli yango lelo bakomi kosala neti kocamoufle o te eza makambo ya lokuta boye mais ezali vrai ndenge ezali wana bandeko problème ezali makasi na kati ya parti ya IDPS mais lokola bazali bato ya lokuta bakobanda kokosa un jour peuple akodetecte bango balingi kaka kokosa lelo pe baza koyaba koloba ete Kengo Wadondo Rwanda lelo nde boza koya koteya biso Kengo Wadondo Rwanda tango deuxième république opesi ba poste ya minene a occupé ba poste ya minene bana ya mboka baza kokemba ba diplôme na maboko misala eza te tango wana nde bobengaki ya Rwanda te lelo nde boza koya ko enseigner biso Kengo Wadondo Rwanda po ete biso tosala nini boza kosakana mpona kodistraire bato pasi ya poto bondimaki te kokobeza omoni pasi ya mokili ndenge ekomisi bino bilobela pasi ya mokili ekomi kolobisa bino lelo mpe bokomi kolobaloba me boyebaka ete oyo bozali kosala nzambe ya kosukisa bino bolinga te bokosuka mpe ndenge ezali wana radio Zumel mil tokotya bino contre mire ya makwanza mpe tokonguruta bino ndeko tolobaka na bino tango nyonso tozali kati na bino na Belgique tozalaka na bino tosololaka na bino tobetaka na bino masolo mais mpona kolakisa ete siko nde naza kolakisa bino toza kolakisa bino ete bino nde bato boza koloba bakombata boza bafaux kombata boza babolole soki kutu biso bato ya radio Zumel mil tozali pembeni na bino boza kozwa biso te nde na Congo kuna esika Joseph Kabila na mapinga na ye ya makasi ezali nde bokokoka botunaka Jean-Pierre Mbemba te ndenge apakataka mbangu botala kaka munene ya Jean-Pierre Bemba mais apakati mbangu tina ambassade d'Afrique du Sud bandeko mais tozali koyebisa bino bandeko boyebaka yango maseki na bino bosalaki lelo ekomi na suka bozali ebele bozali na bachaîne ya radio ebele mais boyebaka ete radio Zumel mil tozali kaka biso moko na kote ya
kolobela makambo oyo ya solo ya mboka malgré bino bokosaka ba makambo ya lokuta bomesana lokuta pe bato basi bayeba bino mais boyebaka ete bozali ebele contre radio Zoumel 1000 tokotia bino contre mir pe tokonguruta bino mir ya makwanza nalobi bien mir ya makwanza ezali mir ya pamba te mais mir ya makwanza pe tokonguruta bino ezali pasi pe mawa bandeko komona ndenge nini bato ya lokuta bazali kotelenga na bakongole ya lokuta lelo bakongole bakomi lokuta embakisami plus po ete bamobuti so bazalaki kokosa bato na Congo bayera na poto baye kobakisa lokuta ya bakongole lelo kongole na poto aza susu na valeur te likolo ya lokuta ya bamobutiste lokuta na lokuta me nzambe azali kosukisa bango makambo nyonso bazali kosala ezali kosimba te mpo na kolakisa ete nzambe atie bango contre mir pe radio Zoumel 1000 tozali kotia bango toujours contre mir ya makwanza pe tozali konguruta bango ndeko oyebaka yango ete surtout tozali koloba na papa ya bitinda ya mwasi ya Jean-Pierre Bemba Epaphrase lokola yo lobi ete okobeta biso kombo ya fimbu mais sala keba tango simbi kombo na yo na fimbu za koloba keba tango mosusu okomibeta yango yo moko pe elukeli yo baproblème radio Zoumel 1000 tokokende na bino tina suka bandeko nakoyebisa bino eloko moko ba oyo nyonso tu bazali kokanisa ete radio Zoumel 1000 ezali liseki mais sikoyo nde tokomi na momo tokolakisa bino ete radio Zoumel 1000 ezali radio oyo basalaka na yango liseki te ba oyo nyonso tu babandaki kokanisa ete radio Zoumel 1000 ezali radio ya nsima ndako bakomona sikoyo puissance ya radio Zoumel 1000 deja nde bosu bomoni ndenge bakomi bilobela bomoni ndenge eza kobelisa bango kimpelekese bakomi kolobaloba nano balobi te oyo wana ezali kaka premier épisode bandeko tango tokokotela bango na deuxième épisode wane kozala somo wane kozala po mona ete bato mosusu bakokoma bilobela pe bakobanda kolobaloba mais boyebaka yango ete bascorpion noir bazali kati na bino oyo ekomi moma phase oyo bandeko oyo nyonso to akosala erreur ndeko akeba po ete modele ya mbala oyo tokopalola bango na mira makwanza ekozala somo mama Rosalie nazongiseli yo maloba. Merci mingi papa Roger pona kozongisela ngai maloba. Bandeko babolingo kaka ndenge tozali koyebisa bino il faut boyeba yango ete Joseph Kabila discours na ye oyo apesi bandeko epesi bato ebele vertige bakongole ebele bandimaki te. Bomoni ete Joseph Kabila azali kaka phénomène po ete tango azali kopesa discours na ye azali kolakisa na baprevi ya baelema oyo asali na kati na mboka. Me bino na badiscours na bino bobetelaka bato badiscours kaka ya bapromese oyo ndenge balobaka bapromese ya bandoto ya baba oyo tokosala boye kaka ba même discours wana yango nde Tshisekedi azali kolinga siko komema ba peuple congolais na ndenge oyo ezalanga na tango ya deuxième république oyo na kosalela bino boye oyo tokosala boye soko otali baplan nyonso ozali kopesa na discours na ye bandeko baargument eza te po ete nyonso tu bandeko Joseph Kabila aza kosala yango na kati na mboka yango na omoni ete epesi ye soni akomi kokende kozwa meme na basujet ya diplôme diplôme ya Congo ezalaka na valeur te ye ayebi teke badiplôme nyonso ya bapays Afrique noire na poto wana soko oye nango ezalaka na valeur te il faut sala lisusu formation moko boye mpo baoconfirme yango bomoni ndenge bazali kodistraire biso lelo Tshisekedi baargument ezali akomi nini no diplôme ya Congo boyebi ete ezalaka na valeur te yango ete lukola ya diplôme ya Congo ezalaka na valeur te ngai nalingi natya yango en valeur kokamwa bandeko yango na tozali koloba bino bato bozali kokanisa après baélection le 6 bokoke tala botika na bino kutu botika po ete
soki bolingi boyoka bamasolo ndenge ezalaka oyo mokolo ekozala ete balobi ke Joseph Kabila président oyo akosala erreur nde mokolo wana bokomona ndenge nini moto ekopela botunaka Jean-Pierre Bemba akanisaki ete mwa bato badiamber to ba ex-phase oyo bamelaka badiamba oyo ayaki na bango na kati ya capitale ye akanisaki ete bakosala eloko ya malonga bandeko tango baelema ya Joseph Kabila bayaki kofungola moto bandeko Jean-Pierre Bemba kwa tala kaka na munene na ye wana pakati mbangu ti na ambassade d'Afrique du Sud basoldat na ye oyo mike bandeko bapakata yango na mingi bazali kokanisa ete Joseph Kabila azali yuma me bino bato bovandi na poto awa oyo pasi ya poto esebeti bino oyo bokomi na bilobaloba bokontrole badozi ya balangage na bino po ete ndenge ezali wana bozali koloba mpe mingi na poto batikeli bino mpe poto yango lokola batikeli bino poto bolobi ete bakonzi ya poto baya lisusu na poto te batikeli bino poto yango me tokotala na bino na bato baza na kini banani bakolemba avant tokotala banani bakolemba avant bandeko ana poto oyo mbila azali kokontrole yo du matin au soir baza kolinga bayeba moto asalaka nini azongi boyo akendeki boyo asalaki nini ko esika akendeki asalaki nini oyo kutu bango moko bakomi deja poto eza bamboka na biso te lelo bolembi poto nano bolembi te bokolemba yango malamu bovanda nano awa ntango Mobutu azalaki na bokonzi bato mosusu bazwaka ambargo na ntango ya Mobutu bavanda awa pendant 32 ans batikala komona mboka te lelo mpe komi tour na bino bovanda nano bovanda bopema mwa muke bovanda nano 10 ans muke bomesana nano te bomesana 10 ans muke yango na omoni ete bakomi bilobela kolobaloba me ndenge ezali yo na bandeko babolingo nano baleli te bakolela bien babozoba kaka oyo bazali kosala na bapoto kokendaka komenasaka bato bangani bazali koluka vi na bango kosalaka babozoba bayokisi lelo peuple congolais soni na mokili lelo tosili valeur likolo ya bamobutisi oyo bayaka na poto te bopema nano muke na poto Kongo eza nano na besoin na bino sikoyo te po ete soki bozongi kuna bokomemela biso bamiyibi oyo bakokende koyiba meme singa courant oyo Kabila tie asombi ya sika soki bozongi bokomemela biso baescro bokobanda kokende koescroke bato na ndenge ete bambongo oyo nyonso tu oyo ezali na basosiete koyibayiba na baescroquerie na bino soki bozongi bokozomemela biso kaka bamakambo ya mabe pardon bovanda nanu na poto bopema nanu biso na Congo tolingi nano bato bazali kuna oyo Joseph Kabila na gouvernement na ye balingi basala makasi po ete babongisa nano mentalité ya bato oyo bazali kuna na Congo bino lokola mentalité ezalaki ya kopola pendant 32 ans bovanda nanu boya nanu na Congo te bomesana nanu mpe mwa muke na pasi ya poto s'il vous plaît bovanda nanu botika nanu bato oyo balingi kobongisa mboka bakende kobongisa mboka bino lokola bozana na esprit ya kimoyibi ya escroquerie ya makambo ndenge na ndenge bovanda nanu na poto toza na besoin na bino te na minute oyo kuna na Congo bandeko babolingo na banzi ete oyo tozalaki na yango wana mpona kotalisa bino ndenge nini discours oyo Joseph Kabila apesaki epesi kipelekese kati na bakongolais mpe epesi bilobela mpe bakomi bilobaloba me ndenge kaka tolobaki ete Joseph Kabila ntango aye kopesa discours na ye apesi yango avec beaucoup de précision mpe vérité na kati ntango aza kopesa discours aza kotalisa mbala moko na baelema na ye me oyo bato ya deuxième république ezalaki discours lokuta na lokuta nye bomba na sopa lokuta na lokuta bandeko tokosami na ndenge ya kosakana te me nzambe merci ndenge olongoli biso na maboko ya bato oyo banyokoli biso bambula na bambula lelo oyo bandeko
balinga te tokosupporter les raïs de A à Z. Il faut Joseph Kabila leka ndenge kaka ngai na mesana koloba ete 5 ans oyo tokopesa Joseph Kabila bandeko ekokomela bamobutiste 100 ans na poto bakozonga maboko pamba balinga te ata ndenge bazali koloba après les 5 le 6 décembre ekozala somo problème eza te boya le 6 soki bokoya kokuta basi nde bavulata bamaputa na Congo malamu me toyebisaka bino ntango bokendeki koasiste na procès ya Jean-Pierre Bemba na Laye botunaka ye Jean-Pierre soki bomoni kaka tribunal esili ntango basoldat na bazwaka ye mpo bakende na ye ogabeleli kaka Jean-Pierre pardon nalingi natune mokolo oyo makambo ya baelektio elekaki ntango olingaki osala neti mwa mobulu yebisa biso ezalaki ndenge nini ntango Joseph Kabila na belema na ye batombokaki Jean-Pierre Bemba koyebisa bino bandeko tala kaka monene na ye wana apakati mbangu tina ambassade d'Afrique du Sud seke ezalaki somo mpe basoldat na ye babungi bandeko bino bozwaka yango kaka liseki me boyebaka yango ete bokokoma bampaka wa basuki ya pembe kobima bino na poto mpe bokonzi yango bozali koluka bokozwa yango te po ete bozali mitema mabe bozali bajaloux bozali barancunier bokozwa yango mpe te bandeko babolingo bozala kaka bisika bozali na nsima ya bango nde tokopesa bino basango na bino tobombeli bino ya Radio Zumel 1000 merci bandeko babolingo na bandi duti kolanda émission na biso oyo tosilaki kolekisa yango po ete boyeba basango nini oyo bino bobande kozela na bandi ete moto na moto asili kotire leson na ye na oyo esili kolobama na esika oyo yango ete tosengi na bino ete boboto ezala na bino na bafamille esika bozwani na bandi ete mbala ya nsima biso bato ya Zumel 1000 tokozanga te mpona kopesa bino lisusu basango oyo esengeli mpona bino tosiki wana mpona lelo merci mingi www.zumel1000.com ezali wana mpona bino na bandi ete bokozala dessus te nsima ya bangonga nde boyebi nini oyo tobomeli bino